Bandeko ya bolingo mbote na bino pe boye malamu na émission na biso makosa ya mama Kimi. Lelo tozali na journée moko spéciale parce que tozoko fêter Saint-Valentin le 14 février. Et pour na mokolo oya ya bolingo tokosalela bino menu spécial ya Saint-Valentin. Pour na menu na biso ya Saint-Valentin tokoproposer bino menu moko spécial. Pour na makisanga ya komela tokoproposer bino cocktail moko ya champagne na tangawisi. Na entrée tozala na poto ya mbala sukali oyo na français to bengi velouté de patate douce. Na plat na biso principal tokozala na bakosa ya minene oyo to bengi gambas ou bien grosse crevette na français. Tokolia yango na lituma. Pe na dessert tokosala bakopo ya chocolat ya pembe oyo tokolia na fruit na biso na sirop ya tangawisi. Menu oyo nakanisi epesi bino déjà posa toleka na cuisine depuis tobanda. Toko banda na masanga na biso ya komela, donc cocktail na biso ya champagne na sirop de gingembre. Pona yango tozali na besoin ya molangi na biso ya champagne oyo ya biso si tochaki na malili. Tozali na besoin ya ba fraise. Tokozwa quelques fraises seulement pour na cocktail na biso. Tokozwa tangawisi, tozali na besoin ya sucre. Ya sukali, tozali na besoin ya sucre vanillé na mai. Donc pour na banda cocktail na biso, le la champagne na biso eza na malili, tokozwa quelques fraises, ba fraises na biso tolongoli yango makasa nango. Bochango na kata mwasa ni moko libulu, bosopeli yango sucre vanillé. Et puis tochango na congélateur pour ekanga ma glace. Totiki mo fraise mi balé pour na la décoration va faire na biso ya cocktail. Pe tozwi tangawisi na biso tokati yango mikie yango nde tosala sirop na biso ya tangawisi oyo tokosalela na cocktail na biso pe na dessert. Donc tokozwa to mesurer à peu près so bokati yango mikie 3 lutu ya tangawisi que tokotia na kata nzungu pe totondisi mai. Totia yango na moto pe totondisi mai. Tochango na moto. Le la tangawisi na biso ezotoka tokota moko na dessert na biso poto banda déjà ko préparer yango parce que ça a besoin de vendre dans la frigo. Donc pour na dessert na biso donc kopo ya chocolat na esanga ya mbuma ya sukali, tozana besoin donc ya chocolat blanc, chocolat ya pembe. Tozana besoin ya mbuma sukali, donc na mbuma sukali bon mélanger au bino bolingaka. Biso tozui ba fraise, manga, ba mandarine na ananas. Donc bino bo sala mélange au bino bolingaka. Tozana besoin ya mafuta. Tokotia pour na kosala kopo na biso ya chocolat toko utiliser na français ba benga rango ba caissette en papier. Donc bokozwa mesure au bino bolingi pour na kosala yango. Donc voilà, tozana besoin ya bino ko nyonso. Donc là toko banda tobanda ko faire fondre donc to lembisa chocolat na kati ya nzungu likola donc to fonla moto mokie sima bobuki ndamu na kati ya nzungu tango chocolat na biso elembi nyonso ekomi vraiment lokola potopoto tolongoli yango poto bando sala bakopo na biso ya chocolat. Pona osala bakopo na biso ya chocolat tokozwa ba caissette na biso ya papier tokopakola ngo mafuta tokopakola ngo huile. Na gingembre mini tangawisi na biso na moto te pour surveiller toujours pour que ezikate. Donc total yango soki pe moyen ezali ko bakisa mai ti tangawisi nyonso vraiment elemba. Donc bobosana te ko total yango tango na tango. Tozongeli chocolat na biso toujours avec na pinceau na biso to banda ko pakola chocolat na kati ya caissette na biso ya papier. Donc kopota yango bien chocolat vraiment ezwa esika nyonso. Kotia na congélateur pendant 5 à 10 minutes. Il faut kaka otala que chocolat ekomi mo makasi na kati ya kopo oyo. Et puis okobandela kosa ko pakola ngo chocolat mbala misato. Donc tocheo na kati na congélateur tozeli 10 minutes obimisi yango opakoli sous chocolat. Ozongisi yango sous na congélateur 10 minutes, obimisi yango opakoli yango sous chocolat, ti chocolat vraiment ekozwa forme ya papier oil. Si ma wana nde to continuer na recette na biso.
Ntango totie chocolat na biso na congélateur po ekangama, tobanda kokata bambuma sukali na biso. Donc toza na ananas na biso si bakata, tokokata manga, tokokata fraise na malala na biso, tokosangisa yango. Là, tokati bambuma na biso nyonso, tokosangisa yango nyonso. Donc là, tosangisi ba fraise, manga, mandarine na ananas. Bosangisi yango bien. Bosopeli yango sucre vanillé. Et puis tochango na frigo ti tango ba cassette na biso ya chocolat ekosila pona kochango na kati. Donc oyo eke na frigo ti tango ya servir. Tokotala tangawisi na biso, tokomona ke mai nyonso emelami. Batangawisi na biso elembi na kati pe ebimisi sirop nango comme ezalaki osangana na sukali. Là donc toza na sirop na biso tokosalela pona cocktail na biso pe pona dessert na biso. Donc ti tango tosilisa kolamba tochango na frigo et pe mango mokie. Pona entrée na biso donc toza na posa ya mbala sukali. Toza na posa ya kosakosa na biso oyo vraiment nazwi bakosakosa ya mikie makasi. Toza na besoin ya miliki ya kokoti, lait de coco, citron, oyo ai na biso sitoniki, oyo tangawisi na biso sitoniki, beurre na pilipili ya poussière. Donc tozwa mbala sukali na biso tokokata yango mikie tochango na kata mai po eyinda te tobakisi yango jus ya citron. Pona kobanda elubu na biso tokozwa manteka mokie, beurre mokie. Totie na nzungu na biso. Tango manteka na biso efondre, tokobakisa matungulu na persil na biso. Tokobakisa tangawisi na biso mokie. Sima nango tobakisi mbala sukali na biso. Pe tobakisi mai penza etonda ebele po etokati mbala na biso ekolemba. Totiki yango etokati mbala elemba. Na ntango mbala na biso ezotoka, tokokontinue koprepare kosakosa na biso mpona entrée. Donc tokotia lisusu mwa beurre na kikalungu. Beurre kaka mokie. Tokobakisa kosakosa na biso. Tokotia yango ai mokie. Pe na pilipili. Sima tobalusi. Mbala na biso ezotoka, kosakosa na biso tokalingaki na pilipili na ai totie na pembeni mpona kozela mbala na biso esila kotoka. Tokoatake plat na biso na kosakosa ya minene, c'est-à-dire bagambas ou bien bagrosse crevette que tokosala et mpona plat na biso principal. Donc mpona kobanda tokolongola kosakosa na biso baposo nango. Tokolongola me tokotika poso oyo ekangami na mutu na poso oyo ekangami na mokila. Tolongola baposo ya katikati na makolo nango. Tango tosili kolongola baposo ya kosakosa na biso, tokobalusa yango na mokongo, puis tokobimisa babengaka yango d'énerver une crevette. Tokobimisa nerf moko ezaka awa na nsima po kosakosa na biso efungwama malamu. Donc na mbeli tokopasola mokongo na ye, mais botya mbeli na kati vraiment te parce que sinon bokorate yango. Donc bofungoli mbeli mokie pe bokomona eloko moko ya mwindu boye. Tobimisi yango. Pe kosakosa na biso etikali ya kofungwama.
tokosala yango na bakosakosa na biso nyonso. Mbala na biso ya sukali emeli mai nyonso esili kotoka, donc tokolongola yango na moto mpe tokotika yango ezonga malili avant de continuer. Tozwa crevette na biso totia yango na nzungu oyo tokokalingela yango, tokotia cube na biso mpona kotia yango mungwa. Donc bopakola yango bien, bobalusi ntina kati ya nzela oyo tosalaki mpo ekota mungwa bien. Sima na yango tobakisi ai na biso tonikaki, tobakisi pe tangawisi na biso mukie tonikaki. Tango topakoli yango cube na biso, topakoli tangawisi, topakoli ai, tobakisi mwa beurre mukie mpona kokalinga yango mpe totia yango na moto. Na beurre wana tokobakisa huile d'olive mukie mpo beurre na biso eyinda te. Mpe tokokalinga yango. Kosakosa na biso ekalingami, donc bokeba ke eyinda vraiment makasi te parce que totie manteka, donc manteka eyindaka, donc bokalinga yango na moto ya mukie mukie. Tolongoli yango, bato continue. Mbala moko na nzungu na biso tobakisi mafuta, toujours na huile d'olive na biso tobandaki. Tokobakisa na kati ya huile d'olive wana matungulu na biso na ba poivron na biso tokataki mike mike.